Yebisa biso kombo na ona. Kombo na Mama Kecha. Mama Kecha ovandi wapi? Na fandi na Bibwa. Voilà. Bandeko batali. Alors tonto yeba. Elubu ni nyo memi na mokolo lelo. Elubu na memeli bino eza elubu ya mbika na epinard na mikebuka na fufu. Nde elubu na memeli bino na biloko na ngao natangaki mbika mikebuka epinard na sima nango eza ndembi, céleri, mafuta, mungwa, oignon nanga, tomate nanga mbuma, pilipili, muscade na ail na fufu. Ok, na komi na etape ya kozwa mai ya moto nanga natya na mikebuka po elemba nanu bazelu ebima yango nazotya. Okay. Kofanda nani akada 5 minutes ebima nanu bazelo na mai ya moto tiède oyo ebima pe zei. Ok, natali mai nanga etoki mai nanga po natya mbika efale toka makasi nazotya mbika nanga deja nanikaki yango mbika oyo nazolamba yango. Tolambaka 3 sorti ya mbika, koza ya papala, ya baboule na oyo ya poussière eza net mwamba, net musaka. Donc oyo po ebelaka nango bien, mais soki tolingi ke tolamba ya baboule ezwaka pe batan ebele natye pe na mwa ndamu nanga ya mungwa po ekota bien ebela. Nakotika mbika nanga ekobela makasi tu pendant 1 heure de temps na 15 minutes. Donc omoni ke non mbika ebeli. Po soki olia yango pressé ekosala mama na diarrhée. Biloko na biso tolinga to etoka mingi po oyoka goût ya kolia. Ok, ça va. Natiki mbika nanga na moto. Ok, ça va. Nakomi na etape ya kosokola ba mikebuka na ngai. Bomoni nde nazo sokola. Donc nazolongola ba salite natye na mai mususu. Tosokolaka ta 3 fois po salite ezala ebele te. Bato balia biloko ya propre. Tozolongola ba salite ba biloko ya mabumu na ye. Ok. Yango oyo nasokoli. Ok. Nakomi na etape natya ngati ya mbika yango wana ezotoka. Yango oyo nazotya mikebuka nanga na kati. Nazotya mikebuka na kati ya mbika po etoka bato bali yango bien. Bato mosusu bakoki kokanisa ke o mbisi nini esali crochet boye eza mikebuka. Donc eza bambisi oyo eutaka bakalemi ba Uvira kuna ba Tanzanie nde yango wana. Donc nde bozomona nde nazotya mikebuka pe evimbaka makasi.
wana sotia mikebuka nanga étape nakomi kotrempe épinard nanga nakonettoyer épinard nanga 3 fois légume basikolaka yango 3 fois donc natrempe épinard nanga natia na mikebuka na mbika nango eza na moto nasalisa yango sika moko biloko boye ezalaka zelo makasi fale konettoyer papier na papier ozopase papier na papier po zelo ebele oyo eza épinard na baloli nano ombiki ezika te. Ok, nakomi na étape nanga ya kotia épinard na kati. Épinard na biso totiaka ka boye mpona vitamine epesaka mpe bana oyo basilaka makila bamosusu batokisaka épinard babwakaka mai donc ezalaka interdit. Épinard ifalo olamba yango ka boye ezala na vitamine yango moko soki obwaki mai wana donc goût ya épinard ebebi yango wana natie épinard nanga na kati ya mbika na kati ya mikebuka nanga yango oyo nazotia épinard nanga na kati. Épinard nanga yango oyo natie na kati. Ok, komi kobalola po épinard efanda na se ebela pe par après tokoya kotala ndenge ekobima. Oyo épinard natika pe temps épinard pe ebela mpona ya kotia balégume nanga mosusu ya baingrédient na kati. Bizungu nanga tali biloko nanga ebeli nalingi nakitisa yango mpona tia kikalungu nasala sauce nanga nakitisi abandi kotia bandembi nanga natie ndembi nanga mungwa nanga natie ai na ngai natie na muscade nanga natie na tomate yango oyo nazotia tomate natie oignon nanga oignon na ngai esili mpona azela etoka biloko na ngai etoka po natia na biloko na ngai. Parfois bato bakoki kokamwa ke mafuta mbila te oyo eza bukoko totie pe mafuta yango ebele te mpona mbika ebimisaka mafuta yango moko. Donc totie biloko na biso totiki yango etoka et après totia yango na biloko na biso. Naboni tomate nanga sauce nanga ebeli nalingi nakitisa mpona tia yango na kati ya mbika na ngai épinard na mikebuka abanziki biloko nanga ebeli
Ok, nakomi na étape ya kotia sauce nanga yango oyo na kati ya biloko na ngai natie biloko na ngai yango nyonso natia kati ya mikebuka mbika nanga natie na épinard. Kobosa na pete natie pe mbuma nanga pilipili. Oyo nazozela etoka epesa forme ya biloko po bato balia yango oyo biloko na ngai yango oyo. Ok, wana nazotika etoka sauce na ngai se mélanger na mikebuka na ngai na mbika na ngai na épinard mpona kitisa. Nazozipa yango etoka nanu ata dans 10 minutes 15 minutes. Balola biloko na ngai nabanzi kitoki nazobalola. Soki ozolamba mbika azala eveye mpona mikolo nyonso aire nyonso obalolaka kaka mpo mbika ezika na se nzungu te. Donc mbika eza neti mwamba eza neti mosaka ifaye kaka kobalola yango kaka. Ok, biloko na ngai ebeli, biloko na ngai ebeli nazokitisa yango yango na Mama, tokomi na étape nini sikoyo? Ok, tokomi na étape biloko na bandaki kolamba elubu oyo nalambaki yango oyo ebeli nalingi na presente balandi na ngai. Eloko oyo nalambi eza mbika na épinard na mikebuka natie mafuta na ngai ya mbila ndembi oignon tomate mungwa muscade ail nde natiaki na céleri na ngai likolo. Nde biloko oyo nalambi na elibu na ngai ya lelo eza mbika épinard mikebuka mafuta mbila tout consort yango oyo biloko na ngai ebeli na minute oyo nalingi nabenga bainvité na nga baya kolia. Yango oyo eza mbika épinard mikebuka mafuta mbila ndembi tomate oignon ail muscade na mungwa na fufu na nga pembeni. Baoyo balandi ngai na journal lelo tokomonana lisusu etoka na sepeli mingi kolakisa balandi oyo balandaki ndenge na bandaki kolamba biloko na ndenge na silisi. Antuka mbala nsima tokomonana na bino. Bye bye. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui l'émission Monseka de Malewa moderne.